nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Mag FM Yamokula Lelo Yango et Bandi, merci pour la confiance et fidélité. Nabi qui vous a tellement ébélé à Kolanda. Semaine outil aussi les alaki marqués na actualité ya ndenge na ndenge sélection Yango et Salami Libino. La guerre. Oh Dieu, protection. Population oye vivaka na localité ya Kyobo Mamba situé na territoire ya Mitwaba tozalia wana province ya Okatanga balamuka ki lobi eleki na se ya makelele ya masasi suite ya nouvelle attaque ya insurgé Mai Mai. On va commencer maintenant. Nous voulons sortir de 8h09. Oh Dieu, protection. On a essayé alerte de quoi depuis Jana. Mais là, il a quoi? Il a quoi par arrive? Selon société civile locale, bilan Esali était à 8 morts, dont 2 militaires et 6 personnes oyo bazalaki na charge na bango, parmi lesquels le moisi ya militaire moko, peba na 5 oyo bakufi na incendie na cantonnement. Par ailleurs, Basoda Mibale Bazali blessé par balle, et 4 femmes va subir ma brûlure. Calme et Zongaki après attaque, pe ba renfort ya armée congolaise, ezalaki déployé depuis Mitwaba centre pour na sécuriser zone pe ko tenter ko retracer ba itinéraire ya ba assaillant. Dossier à suivre. C'est mieux. Mwana mobali oyo bomoni bavandisi na mabele boye babengaka ye Beni Mukena Mwepo bakangie na Congo Brazzaville azali recherché na justice ya République démocratique du Congo na cadre ya enquête sur décès ya Vali Amisi décès survenu na Kinshasa le 9 avril eleki bozali ko se souvenir certainement na ba image oyo esalaka tour ya ba réseaux sociaux kasi yeyo Beni Mukena Mwepo akangami na Congo Brazzaville. Information ya arrestation na ye ezalaki annoncé lobi eleki na justice congolaise o batalisi ke bakwei na ye grâce ya coopération judiciaire entre République démocratique du Congo et République du Congo. Ba autorité judiciaire ya les deux pays bazali ko poursuivre ba formalité administrative pe judiciaire en vue ya ko transférer suspect na Kinshasa et Sikawapi et Sengeli azala entendu na cadre ya banquette. Lors y interpellation na ye le prévenu a talisaki boye bolanda neti bozalaki. Mais les sacs sont là, non, parlons d'abord des vrais faits. Le gars s'appelait comment? Valé Amissi. Ouais, tu as dit que tu l'as tué avec une arme, c'est lequel t'as donné? Un peu Macao ou un peu? Je ne sais pas, on m'avait juste donné ça.
Hein? Je ne suis pas spécialiste en armes, on m'avait juste remis. Qui t'a donné l'arme pour me tuer? J'ai peur de parler parce que ces gens-là... Tu n'as pas peur, tu as la police ici. Tu es dans mon bureau. Voilà, ma famille est qui? Parce que ces gens là-bas, ils Je n'envoie pas les images là qui... Ils seront là. Ils seront au courant. Ils sont des gens de... Moi, le but était juste de l'amener dans l'appartement. Et il y avait des gens bien avant. Vous avez dit que vous allez tuer avec un peu macaque, on vous dit ça. Je vais vous le confirmer. Oui. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était enterré où? Non, il n'était pas enterré. Moi, je ne sais pas. Quand les gens sont venus, ils ont pris... Rappelle le corps. C'était sur instruction? Oui. C'est comme ça, vous avez agi sur instruction? Oui, sur instruction. Quelqu'un de très haut placé. Quelqu'un de très haut qui vous avait instruit? Ok, d'accord. Ministère de la Justice a rappelé toutefois que Beni Mukena Mwepo azali ko bénéficier na présomption d'innocence pe ba responsabilité pénale na ye et kozala établi na décision ya justice à travers procédure au gouvernement congolais a réaffirmé engagement na ye pour na lutter contre impunité tout en veillant na respect ya ba droit ya défense ba garantie ya procédure pe ba principe ya procès moko établi. Dossier à suivre. Ah oui, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, excellence Daniel Bumba Lubaki a procédé qui lobby eleki na ouverture ya ba travaux ya commission urbaine ya éducation ya ville province ya Kinshasa édition 2025-2026 organisé na ministère provincial ya éducation na école Marie Immaculée ya Plaza Tozalia na commune ya Ntsele. Placé sous le thème éducation et intelligence artificielle, Milulu Oyo ezali kosangisa acteur éducatif afin ya koévaluer année scolaire eleki, ko préparer rentrée scolaire 2026-2027 pe ko définir orientation stratégique ya système éducatif. Na kokoma na ye gouverneur ya ville province ya Kinshasa ayamba makina le bourgmestre ya commune ya Ntsele les très dynamiques Franck Mbonzo la Meso ministre provincial d'éducation ainsi que plusieurs acteurs du système éducatif. Tangu azwaki maloba liboso ya bapanzi sango gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki atalisaki importance ya basizo oyo ezali kotalisa ba réforme ya kocha en œuvre ba orientation stratégique ya ko privilégier ainsi que ba mécanisme nécessaire na application pe suivi na yango. Pour na biso ville ya Kinshasa ezali bon on a besoin plus de citoyenneté parce que mingo ezali ko vivre na kata Kinshasa ezali problème ya civisme na citoyenneté. Tonique école et jouer vrai rôle dans haut, il y a réponse à problème, il y a société. Alors, de ce point de vue, te rappeler, acteur, il y a secteur éducation et c'est ngeliba inculquer bana, ba valeur, il y a malamu pour que ba rendre environnement d'abord ça. To bandiete, ba valeur à malamu et s'inculquaka au plus bas âge. Tonique au père de génération de l'ikoyate. Parce que, aujourd'hui, un environnement sain, une ville assainie, vous allez bon thermomètre relaxé que, Batouana Bazali Bongo dans une très bonne civilisation. Alors il faudra que l'école est transformée davantage et enseignée davantage la valeur on a un respect environnement, la valeur à civisme pour que ville Nabiso et que bon soit et l'amoko yamalam. Autorité urbaine a insisté qui également sur rôle et école na transformation et société. Bandi est rôle munene et Kinshasa Zobonga et au salam appel na 4 écoles. Parce que cela doit jouer la valeur moko, il y a assainissement, il y a assainissement au milieu na bango, va jouer la valeur moko, il y a civisme positif et vous permettre à ce que vision à tata moko nzamboka. Vision de qu'on a 4 villes à Kinshasa et ça la bongo matérialisé et ça la bongo bien poursuivi même pour les années très à venir et de manière pérenne. Et Sengeli Boye Bake ba travaux oyo et que se poursuivre na ba atelier et belé consacré na gouvernance scolaire, na préparation ya rentrée scolaire 2026-2027, pe na digitalisation ya système éducatif, pe na intégration et intelligence artificielle na ba enseignement. Yeke yo.
ambiance ezalaki au rendez-vous lobi l'équipe plus précisément mokolo ya vendredi 31 juillet 2026 ezalaki nde à l'occasion ya cérémonie monene ya collation des grades académiques pe clôture officielle ya année académique 2025-2026 ya Institut supérieur d'informatique programmation pe analyse ISIPA en sigle organisé na terrain ya Téné de la Gombe. Placé sous le haut patronage de son excellence Madame la ministre et enseignement supérieur et universitaire, cérémonie monene oyo et sangisaki ba autorité publique, ba membre ya comité de gestion, ba enseignants, ba partenaires institutionnels, ba famille ainsi que ba invités de marque oyo bayaki ko célébrer ba nouveau diplômé. Édition oyo ezali ko constituer moment moko ya makasi na vie institution marquant consécration ya promotion ya ba diplômé ya sika oyo ba bengami pona ko contribuer activement na transformation numérique ya République démocratique du Congo. Tangu azwaki maloba pona mona ye ya bienvenue président directeur général ya ISIPA monsieur Martin Ekanda Odimba, l'héritier du trône les bétons et enseignement supérieur a salué qui présence ya ba autorité pe ba invité nyonso avant ya ko rappeler que ISIPA etikali fidèle na mission na yango ya ko former jeunesse moko compétente, innovante pe responsable ndenge elingi mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Na même occasion, les bétons et enseignement supérieur, l'héritier du trône, le PDG ya ISIPA, Martin Ekanda Odimba, a dévoilé qui thème il y a 10e édition, il y a Demotech, robot confirmant volonté et institution pour promouvoir davantage innovation technologique et entrepreneuriat y a ba jeune. Prenons parole na kombo ya étudiant. Président ya étudiant a exprimé qui reconnaissance na bango envers ba autorités académiques, ba enseignants, ba famille ainsi que ba partenaire ya ISIPA. Moment particulièrement attendu, ba président ya ba jury ba procédaki na proclamation officielle ya ba résultat avant que directeur général a conféré officiellement ba grade académique na ba lauréat. Ngabelo Mutanda Ngeleka Chizubu Clôturant officiellement année académique 2025-2026, représentant ya Madame la ministre ya issu, a salué qui performance réalisée na ISIPA pe a encouragé qui na ba nouveau diplômé ba mettre ba connaissance na bango na service ya développement national pe a réaffirmé qui engagement au gouvernement pour na ko accompagner ISIPA oyo ezali ko investir na qualité na recherche scientifique pe na innovation. Nasuka Yamasolo les béton et enseignement supérieur PDG ya ISIPA Martin Ekanda Odimba bakise de la cahier l'héritier du trône à salaki communication oyo. Vous allez balo la kiboso vers poursuivre le travail ya ISIPA. Alors ya biso ya salaki ISIPA tikaki biso. Na komi na on a campagne baba oyo ya liboso oyo tobandi na mokoti yango lelo topesi bango bakoswa ozwi bango topesi bango po balamba na kontribue na ekolo oyo ya biso ekolo oyo ya bango donc topesi bango ono bakokontribue kosala donc yango nalobaki awa tokumisaki yawe yende tukasali ozali lelo awa apesi makasi apesi mayele de l'autre côté oremercie makambo ya mboka mpona po biso tosala kosala ifo bango batia bastructure bacadre oyo permettre biso kosala bango remercier oyo ya mboka na biso mokonzi
président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a Omoni, partenaire de formation et d'éducation pour la jeunesse. De la même manière, Ndenge Azali Pe, à Kabili, à Lipopale, à soutenir le Palo, à Bonaki. Et puis, on a un partenaire dans ce. On a connu à sa liberté d'enseignement, mais à connu l'école primaire, à réhabiliter l'université, ils ont la salué, ils ont vraiment partenaire dans le son, nous amaillés, la formation et à Bana et ça. Tala! Yesengeli boye bake Izipa et réaffirmer engagement naye en faveur de excellence académique, innovation, paix, transformation numérique. Noko! Vieux jaloux na mama eyenga bo sentir Izipa bo keseni ya maina mafuta imonani epesa zuati. Yeke yo! Oui! Na ba centre de traitement ya maladie à virus Ebola ya Rwampira ya Likepe ya Bunia, tozalia wana province ya Ituri, be équipe soignante ba affirmer kozala na première ligne face à épidémie, tongo pokwa pe ba assurer kolandela soin ya ba patient na ba zone moko ya risque sika wapi contamination ezali permanent. Ba talisike ba infirmier bazwaka prime ya $12 par jour, ba laborantin pe ba hygiéniste bango bazwaka $7 par jour, alors que ba médecin bazwaka ata 2 ou 3 fois koleka bango. Ezali ne kare ya munene pe ezali malamu te, yango ba dénoncer injustice na mimo na bango. Clamons nos droits. Nous travaillons à toute conscience professionnelle. Mais la rémunération qu'on nous donne, ce n'est pas ça. Parce que les mois passés, on nous a payé avec $25 par jour. Mais c'est moi si on a réduit ça, pourquoi? Au mois de mai, les personnels médicaux, entre autres les infirmiers, ils avaient touché les raisons de $25 par jour. Mais le contrairement, encore aujourd'hui, il y a encore un petit changement de $12. C'est alors que... Si vous essayez de comparer les barèmes qu'on a payés dernièrement les médecins, qui s'élèvent entre $34 à $35 les jours, et nous les infirmiers, qui travaillent jour et nuit, très dangereux, en $12 par jour, c'est vraiment injuste. Na mémorandum ya lobby eleki adressé na président de la République, ba infirmier, ba laborantin pe ba hygiéniste, ba talisike, ba condition bazali ko foute la bango ezali malamu te. À cette noble mission, plusieurs de nos collègues ont déjà payé les prix les plus élevés à perdre leur vie alors qu'ils sauvaient celle des autres. Cette situation crée un profond sentiment d'injustice et de modification parmi nous. Asesengeli boye bake ba personnel soignant oyo batalisi ke bango bako continuer kolandela soin ya ba malade, espérant que bakonzi bakoyoka ba doléance na bango pe solution ekozwama rapidement. Dossier à suivre. Basen ya tristesse pe désolation et marquaki journée ya mercredi 5 août na marché bayaka tozalia wana commune ya Ngiringiri et sika wapi ba vendeur ba assistaki avec impuissance na démolition ya ba étalage pe bangar na bango na belément ya service national na cadre opération ya assainissement ya ville province ya Kinshasa. Pour na ba autorité intervention oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya ba travaux ya aménagement ya venu à Sosa sur place coordonnateur adjoint la taxe force chargée d'assainissement et ville province de Kinshasa a communiqué qui boyé. On a un coordonnateur adjoint à task force. Oui, quand même un lieutenant général Kassongo comme coordonnateur. Gouta na makanisi à chef de l'État. On voit qui m'ocane, n'est-ce pas? Après avoir constaté que ville n'a dû se convaincre na bosoto mingi. On voit qui va mesure, il a voté en place une structure pour s'attaquer et un coup de poing
et ça a une action de force on a remis sa propriété dans mboka na biso. Alors propriété na sur que ça peut respect environnement, propriété ça respect à l'espace où l'état peut s'abîmer. Donc awa na ba yakalelo na ye pour équipe moko ya service national ou quand même na colonel Yves et bandaki ko procéder à la démolition en marché pirate où ils allaient bien entendu ça marché moko fandi pendant bambula ebele mais ko umela ezali kozala na bosomité na bokokissamité na pouvoir te pourquoi peut ko umela dans l'illégalité. Alors mais nasololi na lieutenant général faut suspendre quel état il y a. Après, nous allons continuer à presser. Souci n'habite ezali, comment on est congolais pas cité. Souci n'habite ezali, côté congolais, n'a pas condition et bien. Parce que mon environnement sur les saints et me malade et me belé. Mais au moins il va toujours ça, la population se peut là nango. Alors c'est pas pour encourager, parce que ça veut dire que même population n'habite a tikala koninga comme mesana na bosototé. Mais le mécanisme et l'encadrement aider pour vivre dans la carte de la société n'est mise en place. Il y a un mokonzazwa qui son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une task force. Même ça la task force. Salubrité pour l'Angola, pour les insalubres, totika environnement na biso sain. Assainissement, tout ça là par tous les moyens que balabala na biso, bandaku na biso, environnement na biso, caniveau na biso et ça la bien. Et ça, c'est que dans un concept très large, mais tu as par la limite, c'est moi les armes d'après Sibiso et l'ongona général, total là, tu as les tirs et puis fort na biso. Donc, souci ezali, pour qui s'amokano au chef de l'État, il y a un monde congolais, surtout, en particulier quinois, à vivre dans les sika ya bopeko. Nangambu na bango ba vendeur bazali ko déplorer décision ya ba autorité pour ba privé bango na source principale ya ba revenu na bango étant ba chef de famille bazoye baté ba banda wapi ba kosuka wapi misusu bazali ko relever que espace oyo bateki yango déjà dozana marché bayaka mbule belé 2 jours passés, pour ça, dimanche, je crois bien samedi, mardi, bakoya, toyeba ki bakoya ndenge ezali, pona ko bongisa banzela, kasi tozalaki na makanisité bakoya po basuspendre biso kobuka marché, omoni encore surprise baye, donc balobuka tous les deux côtés, balobi marché eza déjà vendu, biso bakozwa compromis nini à part na biso. Tout ça peut belé boye ça les athées donc c'est très difficile. Face à la situation oyo ba vendeur ya wenza bayaka bazali ko lancer appel na autorité compétente pour une intervention moko en urgence puis mise en place ya solution durable afin de permettre bango ba répondre l'activité. Bon là on va ba wenza ya nga modonga ça on ba buka kuna ndeza ba ba cha parking. Awa za wenza c'est de 60 ans. Biso de botam de kota wenza. Tu vas le Wenzo, mais tu as déjà. Comment on a surprise quand on a beaucoup de habité, c'est des années. On va le cap, on va faire l'assainissement, on va aller dans la ville de Kinshasa. On va aller dans l'assainissement. Il y a beaucoup de Wenzo et il y a des batailles belées, batailles sur les bien. Tu as un barbado, tu as un binza partout, tu as un sombre bloc. Bon, il y a des terres, on va y avoir beaucoup de Wenzo, surprise. On a habité ce qui est des années. Pour aller dans le sol, on va pas les côté, on va retourner à Wenzo, on va retourner. Soit la tanda. Tosani rentrée scolaire pe yango to éviter to banda to suka to sani ba vraiment ba konza likolo batali kambo ba kotika biso boye to voter bango to za pona bango ba na éviter so ba kotika biso ka boye vraiment na regretter la makasi za vraiment kitoko to za surpris wenze oyo e bandi lelo te biso to botama to kuta wenze oyo lelo to monika na tongo service national e bandi ko buka ba mesa banini. Bon, si vous bateau, misala ezali te. Chômage ya makasi, à bientôt à la rentrée scolaire. Bon, biso siko awa. L'État a préparé le biso marché ni turuki au Kenya. Babuki awa nyonso donc na minute o donc toza par terre. Siko to vivre ndenge ni. Ozomona te ke mboka ezo marché bien te. Bakonza mboka fo botala ya biso situation o. Balongola ka batu na esika ko posi bango esika ezali te. Bon, marché urbain. Comment vous pouvez vous
batukaka boye kopanza bato à la grande surprise monte que eza malamu te. Pour un rappel, Wenze Abayaka, situé dans la commune Ngiringiri, et Zalaki créé entre 1958 et 1960. Ezali initialement connu pour une activité artisanale et par rassemblement. Et Ango Tomituni, 68 ans après Wenze Oyo, Ezali considéré local à marché pirate. Est-ce que Ezalaki paye priorité pour un service et assainissement Babouka Wenze Oyo? Awape rentrée scolaire Kalate, ba parents bakosa sortir ndenge nini. Dossier à suivre. En tout cas, esali pasi na mitema ya batu oyo bazalaki témoin ya événement oyo uti kosalama awa tozali na quartier Mikala 2 na commune ya Ntele esika wapi camion ben na moto bapesani bizu. Selon l'information tozui sur place ezalaki nde conducteur ya taxi moto alingaki adusola pene ya camion ben kasi esimbi lisusu te. Ko esalemi awa ezali mwana ya moto azowela mutuka azowela balabala na chauffeur ben nde muta moto ayo katela bango ayo katela liboso ali nde chauffeur aniati bango moko de sur place akufi moko na alaki 3 personnes alaki 3 personnes moko ye akufi sur place moko na otukotika ye na hôpital bazo réanimer ye moko pe sous lokolo ebukani pe bazo landela ba monteur nyonso baye ba yango basimba yango bosana yango jamais moto bakoko wela nzela na mutuka te soko moni mutuka tia mutu tikela ye nzela soki ba tutale bino na ye yo ko kufa me yanzala malamu bana moto baye ba ko se protéger oyo plusieurs fois o ba uta usamsala ba welela nzela na ba monteur moni ba ben yo ndeko na biso oyo tozane même quartier azoya ben oyo ben auti boye place auti na bindete ndeko peka musana sala kabula moto azoya akwense azoya na pine na premièrement ya liboso akwense akwei a perte d'équilibre na akwei ben aye amateli. Aussitôt informé, bourgmestre ya commune ya Ntele, Excellence Franck Mbonzo la Meso, les très dynamiques à kitaki na terrain pour na conquérir na situation geste oyo et marquaki ki babitant ya commune ya Ntele. Mokonzi awa place on a ko lobezaka ki non et ça habitude ya mokonzi nga ko mona te population est souffrir parce que tant programme est commis directement to bengi mokonzi mbala moko atiki bureau na ye aye ezali déjà bonne volonté o ala kisi ya toujours la population na a problème. Chauffeur Yaben, tui la mwisi ya zaza, 100 mètres veut dire abandi mbangu, na ndenge ya kosakana te ya kimi, asundoli camion kasi ba convoyeur na ye, nde ba tchaki bango maboko, pe ba memi bango na souciati ya la police. Clé de contact ça. Nazo kumati nazo mpanza convoyeur. Nazo mpanza convoyeur na opérateur na yeba clé de contact ndengani. Vitesse tende koma lembe surtout bande kona biso ba wewa er moko pe bolekisaka bolingaka kozela te ata espace tikale ya muke olingi kaka odusola wana tala sikoyo ndenge ndeko abungisi molimo na ye et a passé. Comment expliquer? Ba criminel ba ye ba koti na ndako ba longbawa ba kotia ba longbawa ba kotia ba longbawa ba kotia ba longbawa. Les criminels sont en train d'opérer même pendant 4 heures du temps. Mais en 0 mètre de siade. Qu'est-ce que vous attendez? C'est moi le bourgmestre qui va venir pour intervenir. Qu'est-ce que vous attendez? Ou bien soit c'est vous qui sont des problèmes aujourd'hui. Binon de vos problèmes. Et surtout vous les commandants. Binon de vos problèmes. Il y a tantôt d'autres qui sont en connivence avec ces criminels. Qui opèrent pendant la nuit. Et population en gaz au fond sous Kimiate.
à cause de vous. Quel est vos devoirs? Vous avez prêté serment pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez prêté serment? C'était quoi? Ce n'était pas de protéger la population et leurs biens. C'était pas ça. Alors si c'est ça, mais pourquoi vous faites le contraire? Aujourd'hui, population a peu mal sous-souté. Vous, des commandants, vous êtes là. Des policiers, vous êtes là. Quand même un policier, il se permet même devant tout le monde de dire que Zoye Chombo, Tigaya Sanini, Aleka. C'est la police. Un policier congolais qui dit que Zoye Chombo, Tigaya Sanini, Aleka. Bon, si les policiers chantent déjà Zoye Chombo, Tigaya Aleka, tout ça, qu'on s'attendre ni la policier wana. Qu'est-ce que nous attendons encore de ces policiers? Ce n'est pas lui les criminels. Bouclage et coma, Ernion Sopanabino. 18h même, population, bouclage, c'est chaque jour que vous le faites. Et ça mène tel résultat. Si ce n'est pas la tracasserie. Si ce n'est pas la tracasserie. Et vous les commandants, vous n'êtes pas informés de cette situation? Quand vous envoyez, laissez la population. Messieurs, laissez la population. Quand vous envoyez vos éléments sur le terrain, et c'est vos arrêts à contrôle na bango, ceux qui même ont apprendre qu'à Salima ben à terrain, tango yaka, est-ce que vous avez la politique de les sanctionner? Ou bien tout aujourd'hui est comme une okaka, le cola, est comme une angon. Et aussi une autre chose. Vous des commandants. Bozozwa, bana ba mama leki nabino, bana ba mama kulutu nabino, bo komisi bango ba policier. Oya ta formation policier moko ayebite na mutu, aza même pas na notion. Vous les commandants, vous les faites de policiers. Les lots même, ceux qui sont criminels, bazakuna. Policiers, azo banambang, nzela moko na civil. Azo kimambang. C'est qu'on a arrêté là-bas au niveau des districts. On a arrêté au moins 2 criminels. Des criminels qui sont des policiers, y compris 3 qui ne sont pas des policiers. Maintenez policiers. Quand vous posez la question, yo comment posez onga noko na biso mutazwa kinga. Onga commandant songo mutazwa kinga. Onga commandant tem mutazwa kinanga. Et surtout, le problème a 5 chiffres. Le général l'a insisté. Le problème a 5 chiffres. Merci mon bezaki tellement belé à Kolanda Magfm édition Mokula Lelo. Yango komi na suka bosepela ki na ba image pour ça. Merci mingi na des caméramens de guerre l'infatigable. Tola sati bozalaki na sima caméra régie finale sima maki na directeur technique na biso Gela Mouya, autrement dit Coco Mouya. Bamata Bakita Babalukan Mabele fils Manibo Ika machine na préférable. Zambe penza abatira bakisailebi ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te